Voilà, merci. Merci vraiment à tous les peuples kinois. Bana Kini. Bana Kini, ba Kinois. Bande kunanga ba Kinois. Bande kunanga bofanda na Changu. Bande kunanga bofanda ka partout na ville ya Kinshasa mobimba. Ezali moment il faut biso to chama kanisi to chama yele po to silisa ba problème eza na kata mboka na biso. Mboka na biso ville ya Kinshasa eza na problème ya embouteillage. Embouteillage ebanda jusqu'alors baluka ba stratégie mayele po basilisa embouteillage ville ya Kinshasa. Embouteillage esukisi mayele ya bato. Embouteillage esukisi mayele ya bato. Et lelo en tant que mwana mboka, en tant que Kinois, en tant que Musala Nzambe, nazo senga epai ya autorité, epai ya c'est l'excellence, excellence chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na vision na yo, oza na vision ya kobongisa mboka. Mwana mboka Romeo asali projet ya makasi pona kosilisa embouteillage na ville ya Kinshasa. Excellence chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, c'est possible embouteillage ici là. Biso toza na souci mboka na biso to bongisa yango. Biso nde toko défendre mboka na biso. Biso toza ba wazalendo. Lelo nga so na sali na ville ya Kinshasa te nana kosala. Lelo soki na défendre mboka na nga te nana ko défendre mboka na nga. Yango bomoni ngai nazomona ndenge mboka na nga ville nga Kinshasa ezokoma ezosala nga bien te ezobetsa nga motema. Yango na fandi na lobi trop c'est trop na kotika lisusu te. Nazosenga pardon na Kinois nyonso bozolanda nga na TikTok. Kinois nyonso bozwa ba image video bo partager yango. Solution ya kosilisa embouteillage na ville ya Kinshasa yango elokuta te. Comme biso ba Congolais to mona makamno suka ba vanti to mona makamno suka black mutazolo ba vérité bomoni ya makamne wana lokuta wana yaya makamno so makamno mona ngo ba black te. Makamno so makamno mona ngo ba vantir te. Mwana mboka tie mayela tie makanisa tie spiritualité na pona kosilisa embouteillage ville ya Kinshasa. Lelo soki embouteillage si na ville ya Kinshasa gouverner la ville ya Kinshasa ba kobetelo maboko. Kinois kobetelo maboko. Lelo soki embouteillage si na ville ya Kinshasa gouverneur ya transport provincial bakobetelo maboko. Makambo susu makambo budaka makambo te boboya makambo te. Mama premier ministre Jidi Tuluka lelo so embouteillage ezotungisa Kinois. Peuple Kinois embouteillage déranger bango makasi. Mabe komi makasi na ville ya Kinshasa à cause embouteillage. Mabala bato ezokufa à cause embouteillage. Kindume ezomata à cause embouteillage. Mabe ezosala makasi à cause embouteillage. Lokuta ba jeune fille ba komi lokuta ba jeune garçon ba komi lokuta à cause embouteillage. Et nga mona mboka na moni trop c'est trop. Na sali projet ya kosilisa embouteillage na ville ya Kinshasa. Projet yango esi salami lambami déjà totikali kaka accord na bino. Etikali kaka accord ya gouverneur ya ville ya Kinshasa. Etikali kaka accord ya ministre provincial ya transport. Na sali nyonso. Comme ezali projet ne na lobi kaka ezali projet ya ville ya Kinshasa mobima to bandi na ba quelques nzela. Poto démarrer yango bino bomona na miso na bino bo comprendre que oui makambo yo Romeo alobi eza lokuta te eza makambo solo. Yango bomona bandi yango na Prince Boulevard place bozo mona boulevard ya boulevard bato bazo embouter eza makasi na boulevard. Po na boulevard wana embouter esi les age mokebo. Prince Willery embouter eza makasi po esi les age moke. Prince Victoire komi na Maya Kalamu na Rema Baya na rond-point Victoire yaya pona nini tosilisa biloko musu tozofana na Congo na ville ya Kinshasa neti ba jeune bazo réfléchir te neti bato mayele bazalaka te neti bato ba raisonnaka bazalaka te biso tokomi ka batuka neti bato maboma te pona ni bozo kitsa force na biso ya mayele na biso te lelonga na zui makanisi na bimisi mayele na nga na lobi na sala projet lelo oyo bozo loba o embouteillage po esila na ville ya Kinshasa senga batonga banzela basala te wana eza réseau te makambo nyonso bozo loba eza na kati ya projet soki bo respecter projet oyo je vous dis la vérité oyo mboka ya Mfumu Kimbangu mboka ya Lumumba mboka bakoko na biso mboka Nzambe ayebi
soki bo respecter bo lingi projet na nga o nga na sali na bimission na mayele na nga na spiritualité na nga na force na nga na sali projet o soki bo tosi yango bo ndimi yango, je vous dis la vérité, dans 3 mois boko tika la komona mbutete na banzela nga na che. Soki to silisi banzelo to bandi ko kota na bambudi to bandi ko kota na ba point chaud to bandi ko kota partout place nyonso we dérangeaka bakino na mbutete boko tika la mona ngote. Et les deux projets auto sali yango te po to yebi ke ba policier routier bazalaka bazana musana bango basala, mais au senga ba policier il faut renforcer bango. Yango bomoni projet eza pona ko renforcer ba capacité ya ba policier routier na nzela, to renforcer bango ba capacité force, to travailler ensemble na bango embouteillage ko sala te. Na fanda kana tele embouteillage ndenge bandi ndenge sili et ça la nga bien te siko na mboka mona mabe na défendre yango te. Ba député provincial projet yango, tous les députés provinciaux projet yango, ba député national bino nyonso, ba député national na par rapport soki botambolaka na ville ya Kinshasa bokangamaka na embouteillage, soki botambolaka na ville ya Kinshasa bokangamaka na embouteillage bomonaka embouteillage na miso na bino, boluka méthode projet oyo ekota to sala lango bomona bilembo ya soki elembo eza te bokondima te po bondimaki eza makambo solo ifo omeka ngo nano. Nazopesa numéro nanga telefone bao baza ba député baza na motema malamba balingi ke projet oyo esalama embouteillage esili la ville ya Kinshasa. Nazopesa numéro ya telefone nanga, numéro ya telefone ezali 090 65 17 186 na bandeli 090 65 17 186. Nazopesa numéro ya Vodacom 081 14 87 331 081 14 87 331. Wana ezali numéro na ngai frère Romeo na lobi boye. Tango ozomona komona ezaka ndenge ozomona boye te. Mokili salami na deux mondes. Toza na monde physique na monde spirituel. Omoni nzela boulevard ezalaka monde mosusu. Nzela banzela prince wana ezalaka monde mosusu. Siko biso tozomona baona tomona banzela wana bambouteillage wana na miso na bino. Tozomona ka mbouteillage mais biso tomona wana na miso mosusu. Et bo tester na nous projet au par do ba congolais toza bata tembete. Ba autorité mboka na biso toza la bata tembete. Bon mekana nous projet oyo. Nazo tina image na TikTok. Pourquoi? Parce que na ba TV local balingi ko benga ngate. Sango, papa Sango. Onyoka mapona mboutage ti. Onyoka mapona mboutage. Batu nyonso bino tu ba media nyonso afila Kinshasa bino tu bonyoka mana mboutage. Mais solution ko silisa mboutage yango. Mwana mboka sali projet kitoko. Makambo to eza na kati yao. Fait ya mboutage possible. So boza batu atembe, bo meka projet oyo. Bo benga ngai, to solola bien. Na pesi numéro ya téléphone bo benga ngai ko sala malamu. Projet ezali fandi, ezozela kaka appel à bino. Soki bolobi ke embouteillage eza na ville ya Kinshasa. Problème te bokotika projet oyo. Mais suppose bozo linga ke embouteillage eza na ville ya Kinshasa esila. Boto sa projet oyo. Soki bozo zela ka banzele esila. O banzele esila embouteillage ko sila. Jamais. Na ebisi bino jamais. Soki bozo zela ke banzele esila ke po embouteillage esila ville ya Kinshasa jamais. Difficile bozo mata sous température ya embouteillage. Mais zo senga batu ifu bazala na nzela na ba policier route travailler. Batu musu bazo sana bango ba projet ba ono so bazo sala ba projet pona ko silisa mbouteillage. To benga na biso nso to sangana to tia mayele biso nyonso. To sangani biso to pesi mayele to silisi. Ezali lokola bato bazo sala banzela. Ezali compagnie bazo sala banzela na bango. Tozana Safikas bazo sala banzela na bango, tozana OVD, tozana ba compagnie ezebele. Pourquoi pas na embouteillage? Embouteillage soki bato bazali batu musu bazali to kozwa batu oyo groupe oyo bokende na côté intel, groupe bokende na côté intel, groupe bokende ki ça c'est ça munene, c'est ça ka place te na bani na quelques nzela to na bandi na sima to bado kokende na banzela mususu. Mais soki batu mususu bazali to zo makanisi ya batu to zo mayela batu to partager batu nyonso ki ça c'est si là. Mais to tala nanu événement musala ngo ekende. Merci. Bifis ko na lobby na nga parce que na posa na défendre soki nga na salite na kosala soki pe boza na posa ko yoka biso bo yoka biso matoi basala pona ko yoka misu basala pona ko mona. Merci.
nasenge pa ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba tozonga na bamarche fe zonga na ville ya Kinshasa. Badiaspora bazosala bamarche me biso na ville ya Kinshasa tofandi kimia te. Bapolisier bazali bapolisier bakoprotege peuple taki bazosala bamarche bakoprotege peuple. Mutu akoyiba te, mutu akopie lisusu te, tosala bamarche na voie normale. Vraiment merci. Nzambe azala na bino. Merci.